Ago Plus Sport. Focus Légende. 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 Ago Plus Sport. Bana monde entier, bonjour mokili mobimba, bonsoir. Ça dépend ya air bozo landa biso. Ezali bongo émission na bino bolingaka mingi na kombo ya sport sans fétiche. Oye le kakabongo na Ago Plus na tango na lobaka bongo na mona kabongo mon DG mon boss Gibiola motema ya mama Niclette, sans oublier ye moko moto akambaka émission coach Ringo autrement dit Yongaye. Na sima caméra tozali bongo na ingénieur musicien ou abenga bongo na kombo ya Standard TNT sans abonnement, autrement dit chaîne nationale Standard TNT. Merci beaucoup. Toza bongo lelo na émission na biso boko comprendre muto to yambi bino mo boko yeba nga na yebi ye mais moyen na présenter ezate ye moko na avec beaucoup de respect à ba téléspectateurs bozo landa biso na monde entier. Papa ko se présenter. Bonjour papa na biso. Bonjour. Papa to yambi o lelo na émission na biso sport sans fétiche. Oui, kama bongo na coach Ringo Kodé Lutete autrement dit Yongaye. Tokoki koyeba non na yo complet et puis na simo yebisa biso pour pratiquer sport nini au balandi Ago Plus monde entier bayeba maloba mboka yo papa. Merci. Na kopesana liboso komona ngai komona ngai Tendele Akulai Philippe. On m'appelle Papa Philo, coach Philo, traîner Philo. Et ça dengai. Papa Philo, ce qui est limbo la sous malamu, tu y vraiment Papa Philo, tu évites aux catcher, karatéka, boxer, au limbo la malamu, spécialité na oza nani na monde ya sport. Et voilà, dans le monde du sport, Gaï Nazali boxeur. Ouais, boxeur. Boxeur. Dans minute oyo Nazali coach, il y a un boxeur. Il y a club Funa. Voilà. Merci beaucoup. Na minute ozali coach. Tant le biki na minute ozali coach, ça veut dire ozala parcours. Mais quand on a biso parcours na yo obunda na ba collègue nini est-ce que ozo ba médaille au apportant un plus na mboka na biso RDC tant na lobi on moni mba moko notre président de la République président Fachi Beto Motema maman Denise na moni bon gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki ainsi que Valer Bumba sans oublier vice-gouverneur Weza Bongo papa Edi Yeli Molangi et puis na moni bongo maître Scorpion Didier. Merci na nyonso zo sala balobi musika kuna na Angola mais tout le temps tozalaka na yo. Merci na moni pe muto zo assister ngai awa ani araboni ya sala bongo na maître Scorpion Didier. Ouais malobombo ka yo pesa biso parcours na yo. Papa bana jeunesse na ngai mobimba ngai na sportif. Je suis né sportif. Banda boxe na mwana moke mingi. À partir de 12 ans, je Kubunda, dans le Bachita, j'ai 15 ans et demi. L'ouverture, il y a Star Mobutu, dans la zone de Kenya, dans le Bombashi. Dans Bundi, dans Sélissi, dans Zongi, dans Yawa, dans Keina, dans Kananga. Na Bundi olimbi si papa ça va bien pesa rabiso pe ba année tamsu na nebo mais soko bossa les problème te mais soko yebi mo année po ba lekyo bazoya sima bana ba koko ba kokololo ba yebaka nyenye parcours ezalaki. Merci. C'est pour cela dans le Baki en 1972 na kenai kubuna na Lubumbashi
na ouverture ya stade Mobutu na zone de Kenya. Tela biso na lisolo ezalaka ndeni opolaka ogandaka eske ozalaka na kisi parce que biso tolingaka kisi te tolobelaka sport sans fétiche beta na lisolo elekaka ndeni lisolo yango omoni na boxe na boxe kisi ezalaka te. C'est le problème seulement des entraîneurs. Ou ça l'entraînement na yo vous allez à l'aise comme ça gai banda babota ngai na tekana kosima kisi te na monde ya boxe. Papa Philo ya solo oui. Non, je vous l'ai dit ouvertement. Etikali komona yango te parce que entraîneur na ngai papa na ngai entraînaka ngai vie na ngai Tshela Matata etikali kolekisanga likambo wana te kolekisanga yango te ngai nasali boxe na technique na ye namati na ring na Lubumbashi bato bakamwi Lubumbashi bato balaki batondaki ebele na stade na zone de Kenya stade Mobutu oyo bazobenga lelo stade papa Kibasa Baliba. C'est là moi j'ai boxé ouverture tamba c'est ce stade wana biso batukena mfulongo papa toni to pesa mama lisolo elengi yebisa biso ouverture otango bunda ko pola ka to ganyaka to bunda na esko koyeba su kombo na oui nayebi kombo na ye makasi kombo na ye Muntu Jean ya Bandundu kala tozalaki kolata bakroki te tokolata sa toza kobunda sans koki alors atoshaki ngai esika ya mabe na sexe nayokaki mpasi makasi ntango na kiti na se na kwei alors komba esili ntango okwei bongo bapesaki yo victoire to elekaki ndeni non bapesaki ye victoire bapesaki victoire ngai napolaki contre Muntu Jean ya Bandundu. Je reconnais ça. Si vous avez un coquille, vous allez le comment protéger Kabiso. Papa Philo, oui. Olimbisi moi mketo ntoye ba bando banda carrière no bourse si lelo okomi bongo coach. Vous avez na moi ba médaille, vous avez na moi ba titre oyo na ba série na bino, joa moi ba médaille osala moi ba honneur toyeba. Médaille ozoko tuna ngai na monde ya boxe na monde ya boxe na monde ya boxe na monde na ya carrière na o na carrière na ngai oui je suis champion de Kananga 4 fois. Félicitations 4 fois. 4 fois. On me connaît Kananga mobiba ba ibingai. De yango permettra kingai na kende ko bona Lubumbashi après na yana deuxième jeu Zaïrois awara Kinshasa. Bon papa olobelo ko mweza ki mutuya coach Philo oui. Na yebite nga lobelo ko moko est-ce que ba onero yo sala lelo ba reconnaître bino na ministère ya sport ministère ya sport et connaître ka bino to bozo bunda ka bino moko na yebite lelo za coach ba difficulté ni nos nango est-ce que ba onero yo sala ministre ya sport ou bien mboka na biso ba reconnaître ka bino ba coach bo bundi bo pensionnaire le ba vérité pour ba mi konti ba landa émission papa tout ça la Congo bénévolat bénévolat vraiment awa bawela kaka so bamoni bakole Martin a commis champion du monde de omoni siko babibi mais j'y parle obanga loko te na banga champion soki bayoki bakole Martin abimi champion du monde ba ministre babimi manzaka champion du monde bazokole ba français belé mais je souffre hein? Moi je souffre nazo souffrir na makanisi pour former un boxeur c'est pas black hein ezali black te okomema mwana mutu boye ezala mwana mwasi ezala mwana mobali oza koforme yo moko na makanisi na yo na frère na yo mwana wana kobela eza patient je regrette beaucoup hein makambo na bino oyo bolobaka
Ministre des Sports. Ministre des Sports. Quel ministre? Il y a sport. Gaï na Zeliao, 54 ans maintenant. Ah, wana Kinshasa. Papa tant susu, bakoloba soki ndenge nini parce que époque na mino eleka. Bon, betela biso na olisolo. Est-ce que obimisi pe ba champion? Obimisi bana tanga ba combo. Bana ba osala fierté lelo parce que oza coach. Parce que tu retournes pe question moko mais yo tanga na ba combo, tu retournes boxeur moko pe ça fait témoignage na e. Obimisi ba champion, o ba osala honneur lelo. Oui. Voilà. Ça peut éliminer la question wana. Papa, na sali musala makasi hein. Bayo bazola ndangai ba ebi coach philo c'est qui? Na mode à boxe. Gars vraiment boxé dans la liboso na bimisaki en 1984. Jean-Pierre Inyama. Jean-Pierre Inyama zaka en vie. Azali en vie. Azali à Marseille, na France. Akenati na G à Los Angeles. Jean-Pierre Inyama. Soki na obochi tembe butu na papa vie na ngai Mamba Chako. Ayebi. Jean-Pierre accueilli na Jeux olympiques en 1984. Alors, il y a papa Ilunga Mutombo, qui est le championnat du monde en Nigeria. Nabimisi Lubwika Delvaux, accueilli le championnat d'Afrique centrale na Cameroun. Nabimisi Bongo Lepembo. Bongo ake kumunda na Abuja, Nigeria, le championnat d'Afrique. Nabimisi Mama Abachi Afi, ake kumunda na Maroc. En tout cas, le gouvernement n'a qu'à continuer. Notre excellence Didier Bidimbu, ministre, il y a sport. Papa Didier Bidimbu, Bambote Belé, beaucoup de respect. Mon papa Philo. Tu es qui aux service, aux en bureau, à go plus, balandaka émission sport. Mon papa Philo, à la barumuto. Alors, on peut s'adresser à Souka. Mon coach Philo. Si je ne me trompe pas, comme il y a 8 combos. Et ça continue. Et s'il y a noté, papa continue. Papa, David champion Botumbe. Fisto Botumbe. Place aux alliés, champion Botumbe. Voilà. David Aké Kumunda Kuna na Boko Uni Brazzaville. Parce que président de la République, les rois qui na président Kabila. Président Kabila, Joseph, atindie na Inde. Baké ko salseli swana. Botoma zongi. Otozo koloba siko na minito. Nazana champion lycien Botumbe. Lycien Botumbe. Azusel Makamwebele. Aza komunda partout. Papa, lycien Botumbe. Vraiment, les hommes ça passe. Natinda boxer nanga imbiavanga zino. Ake komunda na Brazzaville. Azongi. Mais batrava nini tala ndenge na zali. Bakonzi bazola en tout cas ba message ko sunga. Balobi papa social maître Scorpion. Tu dis que yo za na monde judo mais yo sunga ba sportif nyonso. Osunga ba musicien, osunga ba sportif, osunga ka la salle nzambe en tout cas mon coach Philo. Maître Scorpion Didier mon coach Philo. Bien sûr aux autres côté à judo mais ce que petit tour na Kinshasa tour vraiment et ça la bien la coach Philo ça fait mal. Tu dis que yo za na ba relation likolo, tu dis que yo za la ministre Didier Bidimbu, tu dis que yo za la na bato minene mboka na biso. En tout cas ce que yé kintango komona coach Philo yo tala ye solo na excellence Didier Bidimbu batika papa tetande papa zali minga kolobeza te vraiment papa continue na yo. Bon. Ngai na yebi ke Nzambe ye moko alobaki il faut mutu alia na mutoki ya elongi na ye. Comment ngai na ko travailler depuis 1972. Oh, vraiment. 1972. C'est petit lelo. Ata autorité mo tatikala ko otala. Bazali ko reconnaître ngai te. Baso yo kana minito. Alors, ce Kimbogo ebimi nazwaka ta infranté. Oh, papa Bidimbu. Je dis bien, un franc.
Talapé Box. Papa Bigania Gagna. Mabe Makasi. Papa Didier Bidimbu. Excellence Talapé Box. Na sipeli Makasi ni moye pour navandaka. Bon, na kusala bon. Merci beaucoup papa na yebi ke na minito émission Tala Makasi. Ba mécène, ba tu mesana ko sunga, ba tu lingaka sport, ko sunga kana musique tene bo sunga double standard. TNT sans abonnement autrement dit chaîne nationale. Taylor le père conseiller communal ya Barumbu papa yeyo. Taylor le père na yebi ke oza muta bibotu, oza muta makofi. Mona coach Filoko Taylor le père. Na moni bongo cordon, hein, trésor, pinga moto moko bien. Chaleur de Boma. Mama Fifi Masuka. Maman ça biso nyonso saka ya lola bate. Coach Philo yeyo. Excellence Ronde Bimwala. Ronde Bimwala. Conseiller communal na biso Taylor le père. Solo na Ronde Bimwala, député national à Kota Mambo. Bon papa, merci toi qui parcours. Mais tozaki na moi question moko. Tongaki to tuna yo yebisa biso vérité. Est-ce que ozoye ba boxer mo na kombo ya bongo? Ok. Bengaka ye bongo mais azana surnom na ye moko babengaka ye Makaiver. On s'est dit papa ça que ye bongo Makaiver parce que oza coach opesi moi parfois ya bano bimisi mais na bango nyonso ko opesa témoignage te to mona ki to jaki bon to soit ki kaka moko bongo Makaiver pesa biso non témoignage na est-ce que yebi bongo Makaiver boxer na yo. Bon, na koloba toute la vérité, parce que le lundi dimanche, tina komo ya Nzambe, bongo lipembo. Lipembo. Voilà. Makaiver. Makaiver. Ah. C'est ça notre témoignage na yo. Oyo azali mwana ekokota na funa, na boxe clé funa. Bon. Azalaki na 10 ans. 9 ans, 10 ans. Papa na ye, papa alingaki mwana na ye asala boxe. Papa na ye aza ko regrete tout papa mwana na yo il faut asala boxe. Ba kokota na sala boxe ye na bapeta ndongana. Na ibi bongo na travailler na ye na former ye na salisi musala malembe ti lelo bongo akoli bongo abundi bongo apesi ngai bongo papa Soni Kafuta pasteur Rockman. Rockman pasteur Soni to pied Rockman papa lembaka ba sportif te. Oui. Ambote belé. Papa sepeli na ngai makasi papa Soni Kafuta. Azingai na kiserie na ngai nazala coach na ye tobandi kosala na ye entraînement nazo former papa Soni Kafuta Rockman na koforme ye na monde ya boxe. Alors bongo évolué kitoko makasi. Papa Philo coach Philo so na kokato to za lelo fier ya koloba kombo ya bongo za lelo fier ya koloba kombo Makaiver ezo salo ndenge nini komona ndenge zo évoluer est-ce ozana soni ozana mawa ya ebité mo loba nanu soki lelo zo yoka kombo bongo Makaiver ezo salo ndenge ni ba impression na. Alors bon wana ke musika esala na uti koloba kutu yango lelo na entraînement lelo za dimanche. Ouais. Tout entraînement na tongo to na 5h30. Na uti koloba bisabango comment bongo lelo a commis promoteur ya bakomba ezala amateur ezala professionnel comment ngai nazala fierté seulement oublie oyo baza kobosana tala mboka etambolaka bongo te mboka etambolaka kaka soki moto abimi champion mboka etambolaka bongo te il faut boyeba source awuti wapi ezalaki ndenge nini akomi boye ndenge nini moto wana souffrir nga mwana souffrir na motu na ngai nabimisi mwana wana après yo kobimela kake moi je suis comme ça et moi je suis ministre moi je suis ngai biloko wana alingaka yango te na vie na ngai nalingaka yango te je suis trop fâché coach asiliki kitsa motema coach tant tozomona
boxeur international na kombo ya bongo autrement dit MacIver. Toyebi ke aza na fondation na ye non nayebi te conseil nino kopie pour na fondation alemba atika continue po toyebi ke fondation esungaka bato lelo mwana na yo bongo MacIver oyo format na moke oyo azwaka azokabola na bato asali fondation azosunga bamama veve azosunga bahomme de veya donc azosunga baorpheline bafaser okoloba nini na initiative wana alemba atika conseil nini okoki kopesa ye. Voilà. Ça très content de moi no wana nzamba koteleki na motema jusqu'à présent. Nzamba sana ye. Bongo lipembo azui mayele ya nzambe oyo apesi ye. Lelo toza koloba akomi promoteur ya bakomba professionnel combat amateur. Akoki kotika lisusu te. Il doit donc continuer pote kombo wana ya boxe ekufa te. Ça c'est pour notre promoteur ici à Kinshasa. Merci beaucoup coach Filo na moni tokomi kokie na suka mais na kozonga mbango na ebandeli parce que assistant na nga Bonia Niara toza na ya wasinyalinga eloko moko toyebi te coach Filo toyebi ke eza nango vie privée mais oza star oza mutu munene bato miso basepela no balingi bayeba bato bazolanda ona mona nze balingi bayeba coach Filo père de famille marié azana bakoko tondeni po après tokozonga na suka pour le mot de la fin pesa bambote malobombo ka yo coach Filo. Merci beaucoup. Ngai na minito naza célibataire parce que maman bana na ngai kufaki. Oh désolé. Voilà maman bana nga kufaki. Coach Filo, combien d'enfants pardon? Nous avons 3 enfants moko za Kisangani mibale bazana ngai yawa sur place. Vous en avez bakoko déjà? Nazala bakoko babota. Oh félicitations. Ah coach Filo. Nazala babota bakoko nga babota. Nalinga ka mutu mwa kende paite nazala na bagaka pembeni. Tena kokota na mabele bangu ba tikala na mabele na ba. Donc bon coach Filo toyoki ba impression na yo toyoki ba témoignage na pour na boxeur bongo MacIver. Mot de la fin na eza nini po tokomi kokende na suka. Mot de la fin loko nino ko loba. D'abord lobi nini pour na initiative ya émission oyo. Na coach Ringo Yongaye Godé waza bongo pe mwana na yo coach Ringo Yongaye okoki koloba nini pour na émission na biso Ago Plus sport sans fétiche omona émission ondeni couragement nini okoki kopesa ye maloba nini okoki koyebisa comme concert azolanda en direct oyebi bato mingi bakanisaka pour kusala sport il faut la fétiche. C'est très beau, c'est très bon fait. Papa Ringo, vraiment, ye na makaniso na mayino yazwi. Sport sans fétiche. Zambe azarka donc yaza muta zambe. Amen. Muta zambe jamais akokulinga fétiche. Amen. Nazo féliciter, nazo remercier mingi azokubunda mingi. Makambo wana nazo yoka ye partout. Nazoka yoka ye mingi. Sport basalaka una fétiche te. Tout d'abord, yo zo kanisa. Un féticheur aleki nzambe. Aleki nzambe te. Ganga pe akufa. Kisi pe epolaka. Ganga pe akufa. Mais nzambe libela. Amen. Oyo balobaka. Jésus. Coach Filo, voilà. Merci beaucoup. Tu as vu que vous en avez bana bakoko, bambote na ba remerciement soyo opesa. Bambote mot de la fin na opesi bambote na bana na ba kolanda émission ba boxer no afuna malobombo ka opesa bambote na ba nyonso bazolanda yo. D'ailleurs mbote ezamuke na personne de Longonia. Gai na yibani vraiment na yibani na bana nyonso balingaka sport. Bayebi ngai na badi box na mwana muke makasi ti ajo na komi na wuti entraînement. Beaucoup de gens na la kiti. Je suis fatigué. Na wuti entraînement. Je ne Balongonia na opesi banani Star Club na yo. Tout d'abord tous les sportifs
en général. Oui. Il y a Congo. Pas sportif, on a moni ba judoka, ba joueur, tout. Ba toi Rolex, basket. Gai joueur, gai karateka, gai bino nyonso na sepeli. Bossa sport. Ils ont battu là tout d'abord. Santé. Ils ont battu la santé, ils ont battu la. Bana bazona nona binicho na bakoko club funa baozela longoni na boba yo kata club funa oyo na éviter nde bakosote. Ah, c'est mon club. Club na ngai oyo. Ti na kokufa. Na kotika club funa te. Na na ke na voyage kala mais na boya ikola club na ngai. Club funa ya bino yango na longoni. Ouais. Boni Anyara. Les cap dans le monde de sport, au salaire moi sport. Jido na club Saint Innocent. To yebite nto tuna moi question est-ce que vous reconnaître un combo ya papa moko na combo ya Philo. Papa Philo ya ibani bon na coach, na combo ya coach Philo. Oyebie. Nebi wana pela coach. Coach anini? Coach ya box. Témoignage nous a nini pour na coach lobana no coach omoni ko banda na ye bien sûr yo zalaki moi mukie meti lelo ndinga bimisi ba champion belé ko loba nini témoignage nous a nini pour na coach ayebi boulotte ayebi musala yo mo za témo ayebi bato abimisa omona maloba mboka yo ndeko boni coach nani asala nini basunga ye est-ce que abimisi pe ba boxer bazu pe ba médaille abimisi ba champion ouais ezaka bangute kitesa ingasa partout oyo kota sali monde entier ayebi koti na ka tanga kombo
Botumbe, Lucien Botumbe, mwana na ye. Makaiver Bongo, mwana na ye. Di papa Didier Bidimbo Orlando, excellence, ministre à sport. Oh, beta vérité ko bang elo côté. Ah oui, ça go please. Vérité ça bokabwanité. Boxe té, karaté té, tennis té, basket té kaka. Skozo lo bani na excellence Didier Bidimbo. Ministre sport. Asunga coach filo. Lelo ya kufi de akomi ko ya apesa médaille soki ndenge nini. Ah tolingi wanga té. Asunga coach filo. Paseli mingi pona mboko yo. Asunga coach filo. Na sengera ya groupe yango. Papa Tshisekedi. Fachi Beto. Fachi Beto. Beto mukwa tombolo. Mwana mai. Ngina yo. Asunga coach filo. Abimisi ba boxer ndenge na ndenge. Bele. Apa sape. Na sengisi sina. Yemoko. Maître Didier Scorpion. Oh. Scorpion. Nayoka kombwana mingi ya basunga batu mingi. Ka jidote ya uza mutu ya social. Mon appel coach Philo, papa Didier. Scorpion. Singo bango. Lelo, na seki pena mate na ngai mate tenga kipedi. Singo pe mate na ngai coach champion. Na seki pe na mate na ngai coach là. Mate Goja. Goja. Ebede ipete. Bongo boss Flori, Flat Hotel Florence, donc boss Flori. Président Flori. Monge. Flori Moange. Patron le patron. Il a plus de 10 massoua. Asunga la population, ba massoua les osunga batu. Boss Flori Monge. Flat Hotel Florent. Na ngungu wana babi Flat Hotel ya kitoko. Kure kiendaka te donc soko sakuna kati kwa mtazana Los Angeles. Sunga coach Philo. Ok, merci beaucoup papa tokomi na biso na suka ngape na kokende mbangu pona kopesa ba merci ba remerciement na assistant nanga Ani Araboni na moni DG nanga Igibiola motema mama Niclette papa Godel Utete yongaye motema mama Zizi na mère double papa Mapasa na pesi mbote na batu nyonso balingaka sport sans fétiche na moni bongo coach Jenga Kipedi na moni bongo coach maître Goja sans oublier balobi papa social motomoko bien ya sunga batu nyonso akipakate oza boxer maître Didier Scorpion maître Didier Scorpion si on a boki bona mona kamba mo Ani Araboni meni na ye papa ye en tout cas bosunga papa osala bien famille Bilo famille Lutete je vous aime tous likofi yango wana babito komi na suka papa sala moi pa osala bien bye 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 bayo na sepel na batu nyonso baladi émission champion bongo oui champion bongo Makaiver ambote no yango wana bye 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 ok ciao ciao Avo Plus Sport Focus Légende 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 Avo Plus Sport